je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana bino. To solo la kami kolonyoso, nous voulons savoir oyo. Il rata jamais na bandako nabino. Aïe, nakoloba te kasi nakoloba po na bino nde bozindengai naloba pena ko tuna makambu nini oyo ebandi kosalama. Nakopesa nanu bambote na bana tu ya changwa ngoso modo losako na bino bana lukunga losako ebongo bana mwamba soki na zongi mpandi natali losako na bino kasi bana ya funa na sangisi bino angoso modo losako pona nini okolobo champion lokala lobaka mingi nakoloba nanu te liboso na yambe invité na pesi mokonzi na ngati te liongi yango yo vraiment ebongo modete papifala koto za kuna yo ngwana prêtre à mon États-Unis, on a dit vieux prospère bakine. Il a fait dingo mal coutumier. Il y a un wana kasina ba démission na ko ba mabanga msusu na sima police. Eza mulai makasi kasina ya manana invité na koloba na sima. Na wapi bandeko bokoko. Ya mwende to bino benga kindoki biso benga ngo bokoko. E bongo 100% catch congolais ezaka pour toeba bokoko ya mboka na biso tambula ka ndenge nini. Ya sole za ngo kindoki te mais ezaka ka ba osala po ba sepesa biso kwa ka ndenge za la kameyo bandaki yo soki muta ba bokile mbasu ba traiter na bokoko za kindoki ya kindoki te yo sko kan sa ngo kindoki ya kindoki te ende traitement ezala ka ngo munganga bakoko kalandi bano bengo munganga ale mundelo abio nganga voilà na explique que lo mo oyeba kite mais tozana nu awa taki na njile tokota ki njili tokota njili twende kota to bele yo to sela bokoko vumate to sela catch mais catch fétiche obino benga catch congolais toi ikota la champion ya chango ba bunga na terrain babunga yango sentir la chango ezalaka na qu'est-ce que champion la dikopo mbote champion la dikopo mbote champion local ibu ngana oseka yo lobelanga mbote ngo ya kanda bo mete oza ko bangisanga za kanda te oyebi tonalité na ngandenge zaka tozaka ya koseka to na ambiance ici na bangiso poane bino ne balukelanga ba poème ndenge babita ya mutu te ya serke iboso mba da serke ya tayi nanga pona non fananga maître la dikopo champion champion la dikopo bolimbi si a trouve vraiment ndenge tuna ndenge ni club eta mandenge te club ezo évoluer kitoko club penezo évoluer kitoko dojo ya mwana iboso na yo to s'entraîner wana to na repos de 2 semaines donc lundi c'est to démarrer entraînement pour karaté na ocha sentir angea okimi kutumba ngana ngaki na tuna mais bozo s'entraîner bonga manyonso mais on dirait comme si bolimwe bandaka bozo ki sentir batami bon soko lobi ko batama c'est trop dire ndeti na minute édition 2022 nebi obengisanga mbala moko osala sortie officielle là mais bon à part wana na yoka ko suivre oyoka ngandenge ni po makambo ezebele nde na uzu to préparer ki ba combat na zui titre ya champion à part titre wana zo senga suni na kota lisu makina se préparer lisu makasi pona na chess ko sentir na nganje o mona za makasi o mona za na kisi ko lekanga aye to betene makofite to ndongba na bitumba mibali likolo etanda po azwa sentir donc ndenge oza ongoza sentir anje ozeli no kuba basenga na bango défité jamais nga moko na mbongo na nga pona luki ba paternel na omona bato bandoko ganga ngai ndunda kitoko mais na feti balamba basali bouche fermée na omona bango te bato bandoko ganga te biso ko chambongo anje bobunda na malema po komba wana bobundaki na malima na municipal babundaki bien te kozanga ya di tricage obo malema ganyaki yo so ya ganyaki ngasko ngana zwa kisentinga malema na ye moko malema na se siko toloba ni seke bobanga la dikopo voilà so bobanga te boluka paternel batia bambongo anje ngapela tia sentinga na nganje to bundati so yo betingo zwi sentinga so na betio na zwi mbongo wana ti monoko bataka bosi sango ngasiko na minute on a sali ba préparation nanga bon mona pe ba vidéo ba préparation ba entraînement bon mona ngo inga yi bon mona ngo donc na kanda mabe na pe na kanda po boloba ki trop
Obi kunga na boto ndeni kama malema nzoka ndeni kama malema ezakala mutema noti le. Ezala tendeni, ezala mutema na ngai. Ezala mutema na ngai. O tricage, o te komaki 3T, mais botsaka pe ba. Botsaka mbongo nje. Ba supporter a malema. Botieli malema mbongo nje, malema to sengi komba bo bandela komba na la dikopo. O soki na municipal, o na 20 mai, o na 24. On a imika. Ata na terrain net ma fou partout. Même na matete kuna to roya. Pour la bête à la côte na bimi, ye Coperfi, o Coperfi d'Afrique. Ya ye. Na la dikopo. Gagné. Oh e passo la bango etalio. Oh nani Coperfi o koko paye etalio. Ye kaka la dikopo. Osoko na libaya na ocha si. Soko ne bende na ocha si a meto. Ngai. Ah. Oui, puis que naïbe, ils ont compris que vous avez une canda vraiment solo. Oui, puis aussi, c'est un malo bolo. Non, le bâtard, n'a pas vu, n'a pas eu mwanda, semi, azandika bambaka, ko, na kufana la mama fwede. Et bon, on vient de bosser quand même de ko. Waneza, ngaite, bolimbisa ngai, maître la diko pour champion la diko pour kanda sakanate pour abotola ki na sentir na ndenga bien, bino bote ba mbanga. Et comme le makamba mbongo, bota mbongo te. Mais vous savez que non, champion la diko pour ça misala danger la ba venir, déjà bandaki ba misala kalata ota pour ota pe candidature na député. Et bon, to ota no ko. Tu bon misaka ka pour na cadre à idée à chef de l'état faut soutenir kaka pour c'est d'abord ba peso mbongo. Kuna ya bon cela. Bino boza bati au moins là oko. Mutolo ba pianga ta 50 fois okata na zate. Tinde na somba ba beni wana beni mo $100 na obwakisa mutolo ba pianga ta 50 fois okata. Ndenge avenue ko mikitoko bwe na mbongo moko. Mbongo na ngamo ko muta contribuer ta 50 fois okata no azate. Tena lo banga lisolo te ba na sa propagande na ye, na sa na propagande na ye te. Na tuni kaka donc abongisa beni na bango kitoko na mbongo na moko bon. Ba bio a kache patron. Nde ba yebisi nga bon wana na bete kaka na bete kaka. Tous on est sur la peut-être la dikopo. Kolobi ke on sentir en jeu mais on yota na mbongo na yo moko. Parce que ceux qui bon mais yota na mbongo na yo moko bunda na ye. To bunda. Eza mamba tirage. Basi to cha tirage au sol. Tirage eza wana. To sali tirage so ka yo ngana ye to bundi na ti sentirage. So ka betting azu sentir kenango. Ah beta ndeni dejo beta ki de. Ta kasi de ba lo baka. Ngana confirmer que beta ki kenango. O pa Monique ye pas après. Aye petit. Tokeit pour la minute mbange belé magelo aza mwana muke sakana mabela mama kasi point d'interrogation basakana na nina papa te ngai tabaliaka makala chaque jour mais minu ne inda na makolo moko te tano tai ya magelo tano na tai nanga magelo otala ngandeni fo tala ngabo ngana otale neni fo na tale boy doso na zuye seke fo na tebu do yalo wado mato Tombanga pasi. Tuna nzoto cimetière tuna nzoto tande balobino donc esenga mutema pasi. Jamais magelo na zangelo kwa koloba mama tout à makula la seconde. Bon, programme na ba komba yango. Eza ndenge nini to ndenge ni po biso bato a cancel to yakala ba caméra lokwa ba songi songi pona to je ba ibilili. Programme déjà ndenge donc moi on dozo banda ka na ba début ba le 10 je crois toujours démarrer déjà donc to banda ba kombango to so na 6 places mobimba to bunda na terrain à 3 na D to bundi na terrain ya base ya sata kuna na suka kuna 11 kuna na C to bunda na terrain ya cimetière à 13 à Kala to na terrain Bouddha to en plein air na municipal so na municipalité na Petro Congo to luki sous place moko wana allez to yo sous sango na Sainte-Thérèse ou liboso na ngawa en plein air. On est en plein air. On est en plein air. Ça salité mais ça en plein air. Ça en plein air pour la nini. Oh Monique Roya na zo tchape na sentir Angers. Oh, nga na tche sentir Angers na tche ba combat ya en plein air. Ça na ngote ko mutu moko za na sima zo soutenir ngate. Mais mettre la diko pour ngana ninga mingi soki to ba combat bino bo ba kacher bo dépensera vraiment mingi te to senga rande ba député na njili to na chango bazakate. Totuna bazakate parce que atata na mbongo na angata mais le quoi sportif mieux peut otaka moi appui et ça moi bien biso to benga te o Monique azala mbongo tanga Hollande mission te allo maître allo kambe benga no muto na bosaki na mission te poto sala ba organisation ngo senga ndenge ni sala ndenge ni to évoluer to betelo maboko to kumisi pe kombo na yo bongo tango bozoya te na tanga kombo no ndenge to lingite ka eko maso eko na 10e mois po ko mo luka biso mbango to lingite
tolingi te mbalo toloba bino vérité pa bo yo landa biso mbako pesa nga population na yo na ko peso te pa yo petango liaka yo moko donc mettre la dikopo alota ba combat karaté mais moko soutien na bino pe ekosala biso bien makasi parce que ala sportif alingaka moi ce qui peut battre miso mbongo et ça là bien makasi yene fiske ata bitumba parce que ngala meka okoya na bache je me souviens quand ça ndeba saka bache batindi kanga batombola ba manga we pana lalate na lalate ote ba féticheur ndeba ka passe te pa na kisi ya nani ebisi yo asala ka nde kisi po se pelisa yo mais nzoto mabibi de yo tama mbongo na pa nje et ça là bien makasi na ebite ba bazolanda mingi komba ya malema na la dikopo bolobela ki yango tellement mingi bolobi mingi na ba téléphone na téléphone na ngai na en direct bo bengi bo semi mais yeyo afanda kimia mais alobi ke a se préparer bien aza prêt à ta sentir en panje alembi banda bomba ko na ndako komi kilo na lipeka amona besoin ce qui peut bolinga bo ke bo sangisa ba kisi nyobo ta mutu moko ya beta ya zwango aya de aza prêt donc wana ezali loba ya maître la dikopo mais maître to na no mutu na o par hasard yelinga kana mutu banda okomana maka oko se bazami bando zo sentir comme si osala su bokoko ni maladie maladie spirituelle otika nasala te polani nasalaka kati eza notion ya sport oyo na koleli oyo na bundaka mais bokoko eza misala oyo pena kinkulu wana eza pena kinkulu donc kinkulu tokobosana yango te mais à part ça okoki kobeta peut-être mo maladie ni osala ça pas toyeba peta msusu oka wepu nga peta msusu na obela mo maladie yango mbamo na kuzu nyonso oyo yebi basalaka na bokoko mettre la dikopo asalisaka yango ombasu épilepsie nzoko faiblesse sexuelle kozanga kobota mabote eza te ozomona ka lem susu te ozomona no badati no normal ozoseni no normal omona kaka ke wi na okangama nanga nozokangama te eza maladi eza pena maladi eza na kati wana toyebaka ndenge nini ntango mwasi aye umobali tokoyeba bakestion tokopose yo par rapport ke ndenge nini yo mpo orépondre biso tokoyeba ke ate moto ofo kosala boye kozongisa ye boye donc oyo etangami kasa ya zamba doki komeka te toza vraiment le beaucoup côté toza mingi na kati menengaka na yeba po bato biso peut-être baoka sondie mettre la dikopo loko azwaka sentir abaki loko na sentir na zena kana zo sentir na tiki nanga kosesa bokoko mais mettre la dikopo yo sesa bokoko wana ya makamu susu atana na makamu mususu na tuna kaka en passant to ki sesa malade belé mettre la dikopo moi numéro na TV po na bato pe ba balukaka pe ba tama 1 fois 2 fois na kati ya makamba kati babenga yo moko privé ngana zala na kati na bino mbalete opesa mon numéro na opesa biso bien. Merci. Numéro de téléphone 089 94 42 910. 089 94 42 910. Numéro holandais yango ming WhatsApp. Yangwana. Deuxième numéro 082 74 54 226. 082 74 54 226. Numéro contact nanga yangwana wana soko benge zateko nazo habite kuteku bien nazo matembele ozo moko mettre la dikopo mobimba donc mingi ya koloba ezate oui je m'appelle maboko ya nzambe to mo kende vers ko chiter mekasi to ko chiter boete sa bana ya changu batuna yo tope bande ko biso ya poto o batindera ba message ebele koloba ke opesa mo liloba moko lelo ongi ota sentino en défi sikoyo soki ba gagner yo to soki pe ba beti yo na miso ya bato o koloba nini na miso na bango. Bon soki na tiango seke na yebi place na telemelia soki na tie yango seke naza sûr na nyonso naza pe na sûr kuna zotia sentir nazo bimisa su mbongo na ngai ya organisation donc seke naza sûr na ndenge na sali ba préparation na nga ya ba entraînement na nga na ya makambu na nga donc bakanda do mo balobaki trop donc senga gi bakanda na nyonso pour boka pena na bomi mutu likolo donc na esprit mon na komi nango 2023 donc na roboma mutu likolo akoki koboma mutu likolo atiki pe kao kasi mettre la dikopo lilo moko ya suka pona bato pe to chite na émission na biso lilo basuka lilo bananga suka ezali na pesika mbote
na fondé na nga ya club fondé bolo Zibidoya apesi mbote na président na nga mon président Bakaka Nzuzi inspecteur de la Magie Rouge apesi mbote na ba champion ya club Bakaka Ntimba apesi mbote na Jenga Luboya apesi mbote na entraîneur na nga Antrino Mabanga apesi mbote na entraîneur na nga Yababi Kotolo Kombo on apesi mbote na club Mumba ya catch club espoir du Congo apesi mbote na bakonzi na biso ya fédération takoloba mingi eza te oui je kanda kaka nde kanda kaka donc bino mobolanda pene mission bien bomona minu na nga nde epanzala omona mission mine epandani te donc faut faire attention soko li otondi te komeka te malemoki soko li otondi te komeka te po malemoki keba na mort d'homme likola ring malemoki keba na mort d'homme likola ring malemoki sabino bokeba wana message koti malamu. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe na komi kokende na suka émission kolobake nakobwaka mabanga mingi te pamba te basolola ki kilo makasi na champion local kasi na bwaki kaka mabanga ya batu oyo basomona kangi papier nanga police olebeta maki kilo kasi na esi ok vieux Prosper bakine mwana dalasi ya tongo bino nyonso bayebola na kabiso sur internet na lobike bana ya poto nyonso bana États-Unis mwana tanga bino nyonso belé nde bozakeza te pona poza tellement belé pour bana ya France ya tongo vraiment na bwaki mamo président na bino nyonso kuna ngoso modo président Doudou Tessi président Doudou Tessi on est na Belgique na lobby Vieri Kitola pena zongi koloba kena kini awa tona otanga boza tellement belé makasi mwana tanga bino nyonso na tangi mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais eloko pamba kasi soki na talibwe na lobby Pasteur Bon Bomalika pe berger Etienne Bokopolo bae basambelaka ete bankisi wana ezwanga te donc ndenge moko ba nyonso ya révélation ba mbote na bino ya trope na bosa te na bike biso nyonso angoso modo to kendaka mingi université moko ezotangisa kitoko eza université méthodiste eza wapi juste na sima ya palais du peuple université méthodiste donc kuna ba faculté eza tellement ebelé ba droit ezali ba sciences infirmières ezali ba gestion info ezali ba communication info eza ba théologie eza ba faculté ebelé to kende kobi komisa mbangu na université méthodiste juste na sima ya palais du peuple donc il faut ça la bien makasi formation ya kitoko makasi eza kuna pe na sima ya caméra nazaki ngai moko te vraiment nazalaki bongo na Waljoye Yozik yende misapi ya son ya solo pe na bosete ko boka bigo technique mo mbala baki mo DG Titeliongi mo konza tongo pe modete papi fala Patricia Beledou ya solo na bwaki Jonas Mazape Miranda Joseph Kasongi na zongi boy na lobi Benjamin Mosiboni, ingénieur Didier Mosiboni, Christian Matista, Diane Omoy Mone, 11 ans, Nabangenge, Yamikolo, Kasi Sogi na lobby, famille Emma Mbappé, famille Onyangu Mobimba Kasi Sogi na Belamine Kamba, Motemaya. Ciao!